tolingi otombola biso lokola israélien sujet na nga pena nazolo belayo président a raisonné biso ya mingi donc remercier place azali en tout cas 2023 oyo omelaka na ngwende na kibokoli seko na seko azalaka nzamba tika ete Kabila comme un philistin oboto biso ye bokonzi ozwi na maboko mais salela biso tolongwa na boumbu. Bonjour, bonsoir, c'est pas l'air Bozo Yamba on a besoin fidèle internaute à Tindika Télévision, vraiment. Bozo au monde qui moussa Tinda toujours pour leur informer. Bino l'autre zomi ana qui colle. Et si ka oyo, misa les ali ko salama, qui chassa zéro trou et qui telibana qui colle. Bino mo bozali ko vraiment image. Tozali na sambula mais bon quand tu ko vraiment image na kata Tindika Télévision. Tozomi awa et si ka oyo na commune Yantiele, place précisément mo buta banda ko sala ba discours na bino mo bozo mande débé misa les bandits mais ba mbula vraiment ils ali ko déranger. Bino mo bozo vraiment image et puis ba réaction bande comme sous. Donc, bon continuer qu'on a vraiment branché na Tindika Télévision, ba remerciement na ba Colo chaîne, na boss na papi qui est nerifin qui sombe, na boss était mauvais Luka Stage na 4 à Londres. Maman Jenda ya quand même futur débuté en 2023, donc suivez les images et puis on se retrouve juste après. Patronage du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yende apesi nzela na gouverneur de la ville Gentili Ngobila Mbaka pona ko réhabiliter route oyo ya Kinkole. Bomonaki na tangu ya papa na biso Mobutu batu bande ko saba manifestation nzela zaki kitoko salongo ebandaki kozala ba terrasse ezalaki mais manque ya ba terrasse na entretien routière na mikolo euti koleka na batu mususu pe balekaki ava papa Félix aya 5e président de la République nde toye ko remarquer sikoyo na boyei na ya visite na esiko ya Kinkole amonaki ke sengelaki pe bana Kinkole basepela ndenge bandeko kosepela tango tata mokonzi Mobutu Seseko Kuku Ndo wazabanga zalaki yangwana ngai Alain Gofer Chibambe mwana na bino ya changu na ye a ko pesa lisusu longonya na chef de l'État pe na gouverneur Gentili Ngobila Mbaka yende tozali ko simba su makasi to sengi pe na ba société bazo sala yango mwana okipo Kinkole kufi batu bakolia maboke wapi batu bakoya ko sepela na pique-nique wapi ba mapango ezali biloko belé ezali ko sala mawa mais moye batu baya kozwa mwa liboke mwa eloko bakita bazwa ndenge ezalaki kala ezalaki te. Tolela mingi pona nzela. Aye deuxième tour toleli lisusu ayoki pe kolela na biso yangwana omoni misala ezoko bapo. Nazopesa susu merci na mabugu mese oesika Brigitte Mwaluke Kembe na ba rapport na ya pesaka. Apesa ba rapport pona balabala na ndenge biso bana kikone tolela mingi. Topesi longoni asuna gouverneur de la ville sans oublier le premier ministre ayaka pe awa pona reposer Pierre. Maître Osenga eumbela te ponze Kinkole eza site touristique. Bela bakonzi bayaka maboke kopema ba weekend erozala bien rosepesa biso makasi soki pene umelite. Ipona nde na omona nzela Kinkole babongisa openda bazobongisa ope makasi. En tout cas papa na biso Tshisekedi basa makasi pena pour bongisa nzela biso Kinkole po eza nzela moko ebisa biloko kolia. Ebimisa ba masango, ebimisa ba fufu, ebimisa ba kwanga, ba kimpuka, euta ba intérieur, eya ka na nzela oya Kinkole. En tout cas ne boso bongisi yango tozo sepela, po ba bongisa yango en tout cas
papa tikala libela seko na seko kobunga biso bamama te toza na nsima na yo sala misala mbangu emona na biso mpe bamama tosepela tozonyokama mpo na transport toya osomba biloko transport eza te transport eza pasi na biloko tozotelengana biso bamama na yo yokela biso mawa merci na oyo nyonso oyo ozosala. Merci na journaliste, mais en tout cas, tout le monde est là comme encore et le Kelibiso peut et c'est Libiso moi aspect parce que Kinko le tikala iloko la place tourisme oh batu bauta bipai na bipai batu bauta poto bazoya sala Kinko le ndenge zali commune mais lelo to mona Kinko les obukana makanisi zonga kikolela ka président kala metango yo ye ni idéologie ya kobongisa biso nzela en tout cas likanisi na yo tika ete ozala na avancement liboso et puis le pourtant tolingi otombola biso lokola israélien si je n'anga pena na zolo belayo mingi ya batu ba négligaka balobaka trop menga na ekozwa ta yo lokuba epa ya journaliste bo continue eza lokola bo kondia ya David le père abundi azuite yo zui pona bongisa ba peuple congolais Kabila comme un philistin oboto ebiso ye bo kondio zui na maboko mais salela biso tolongwa na bo umbu Boumou onjela ebonga social etambola mboke ezalona aspect toujours tokozala soutenir na yo au lieu que to passa na ba élection qui empêche kotika lokola sasunge sinakati ya Brazzaville azosa likambo to féliciter ya sala boya tia makadame ti na suka po kikole ko tisala mbongo kikole za place ya mbongo ya ba bongisa ekoza kitoko mingi vraiment félicitations à moto. En tout cas, tu peux merci à continuer à bakisa, à bakisele ya ebele. À foutre peu ba enseignant. En tout cas, pas misane désolé kana sepeli makasi, mais tout en difficulté moko ezao na misane zo salema, faut pas luka moi ko canaliser. Parce que mon c'est makitoko. Mais siko pona mai ya bambula la longue. Kwa mabulu eza liboso ata bobongisi nzela. Mais il faut pas luka mo ça ata moi un petit terrassé. Pour que sa image est bien, token de payer liboso pour bambule leki. Nzele za kobe babana na pont, likolo kuna banana virage. Faut que zo image pour soutenir pe misa ngwe kende liboso pour so bobongisi pe terrasse zate. Ata bo sali bo nyonse zaka zéro. Nena contribuer kaka pona musa bo sa kende kitoko.
musala ndenge esalama boye en tout cas emonana place oyo biso baporter mpo mata na saki ezalaki difficile mais lelo quand même tomoni ke en tout cas nzambe azala na yo umela toyebi ke 2023 makambo nyonso eza ya kovanda motema epasuka te tujiku tokosoutenir ndenge kinkole ndenge koma kinkole ndenge ekomaki kinkole libulu place au week-end banda osalama mpena bato bayebi bagrand prêtre moko banero ya donc nzela ebebaki donc moya oleka so eza te alors tosepeli na président de la république ndenge araisonne biso mpo na nzela na bamakambo na ye avantage na biso ndenge asaleli biso nzela alors toremercie no makasi à tout moment donc tosengi sikoyo nzela oyo esuka boye te ekende ntina se ya mpo bamai wana donc ekauka mpo tozwa temps mpena donc kiko ndenge ezalaka na kala bato bayeya parce que oyo eza port oyo eza port eyambaka bato ya ndenge na ndenge bapaya ndenge na ndenge ekozala boye te kikolo ezalaka kala même ye moko président de la république avant koma président bandako ya ayebi kikolo ndenge ezalaka alors tosepeli makasi donc mingi kuta aloba kutu ate mosali yango tosalama président araisonne biso ya mingi donc toremercie place azali en tout cas 2023 oyo aomelaka na ngwende na kibokoni seko na seko azalaka nzambe atika ye te akontinue na makambo na osala ya malamu alors merci à vous.
na suka basango na biso esika ezomaki biso awa na esika tomonaki misala ezali kosalama tomonaki lancement ya batravaux ya Kinshasa 03 tomona bachile gelou tomonaki ba lancement vraiment ba travaux esili kolancame partout dans le monde topé partout dans les capitales ezomi biso na kati ya ngumba Kinshasa lelo tozali vraiment na Kinkole grâce à société ezali à 10 consus ezali kosalisa vraiment misala nango donc fidèle internaute ezali vraiment devant na biso ya kopusa na to ya kolakisa bino comment est-ce que misala ezali kosalama lelo tozali vraiment na Kinkole bo continuer vraiment koyamba ba image et puis ba remerciement nanga vraiment na batinyo so bo continuer ko soutenir biso bo continuer kozala wana ba misala to moni ezali kosalama vraiment bien grâce à 10 construct malgré mboule ezali ko déranger mais tozali komona petit à petit bazali ko évoluer tozali vraiment na Kinkole awa côté à Commis Antiele de l'autre côté tozomona ici quand ezalaki kondo topé papa na biso Mobutu esika banda kosala discours na ye tozali juste na rive wana esika misala ezali kosalama merci na Mathieu azalaki na sima caméra merci na Mike Luzaya Dio quand on va vraiment se revoir la prochaine numéro suivez les images donc on continuera toujours pour la sabino ba découverte ya mboka na biso on se revoit la prochaine numéro ciao ciao.